Bande Kobalandi émission Balobeli Mboka Mbote Nabino Bisika Bozwami partout na République démocratique du Congo. Ngai wabino Serge Mfwamba Moluba Bwende na ili susu lelo pona koyeba kosola penza mai matali politique ndenge tolobaka ete République démocratique du Congo ezali mboka na biso soki biso moko tokolinga Congo te nani mosusu akolingela biso yango bandeko yango wana lelo penza to eli susu ko bete sete kosola mai matali politique na kopesa mbote na bandeko nyonso bakolanda biso na mikili na mpoto partout na ba continent na Amerika na Asia na Europa na Afrika mbote na bino nyonso po ete ndenge bozali wana ezali émission yo elendi sakabino penza pour que vous compreniez au moins de quoi s'agit-il. Donc je salue tous les Congolais qui sont en Belgique, en particulier la grande dame Madame Louise Nkoyi, sans oublier ceux qui sont à Paris, je n'oublierai pas Shida Iboula et les autres. Merci à tous les Congolais qui sont au Loa là-bas, que Dieu vous bénisse au Katanga, à Likasi, Bandundu-Ville, à Kwamuntu, à Kwilu, au Congo central, au Matadibo, Mamwanda, Banana, partout, Kazangulu, ba Congolais nyonso bazali penza du côté ya Équateur Mambenga na Lisarangomba kuna na Yakoma na Bujala tokei na ezali monene mbandaka kuna na Bwende esika baluba Bwende bazalaka vraiment Njambia Batelabino que Dieu bénisse ceux qui sont au Kasaï oriental et ceux qui sont au niveau de Kasaï central, au Kasaï, que Dieu vous bénisse, peuple congolais, to solola sikoyo, maï matali République démocratique du Congo, to kokende mbangu penza du côté à Congo central. Na Congo central bandeko bolanda ki binomoko modèle na sela ikolobela penza Congo central oyo binomoko bo tala na miso bandeko. Na beta ki lisolo mbale uti koleka awa concernant mabe tope makambo yo ezali ko salema kuna na Congo central bomona ki bino moko likambo ya pétition oyo batia ki pona ko bato basinyaki pétition pona bokwei ya président ya assemblée provinciale ya Congo central na kombo ya ndeko miatezolo donc esali penza pasi na Congo central webi bandeko. Il faut tous à la canabo moto tant que tous allez kosala makambo awana Kinshasa ndeko Vital Kamerhe o azali un grand loup azali penza un grand politicien mais makambo ya pétition tango yaki comme ndeko Kamerhe azali moto azali sage en tant que président de l'Assemblée nationale ndeko Kamerhe azina misolo ndeko Kamerhe azana makambo il pouvait faire aussi makambo ya kiasali samubulu a corrompre bateau azwa ba gêne asala trouble pour que nini plénière sala matin et le côté ndeko Kamerhe que je félicite vraiment, il est sage. À ça là il a bonnement démissionné. Kasi na niveau ya Congo central bandeko, pas si mingi pona nini po ete makambo e salemi lelo ezali pas si botala bino moko en image bo comprendre. O bozali komona bazali ko lexela bino et pas ya ndeko Jordan Panzo azali réalisateur émission et bozali komona déjà en illustration population oyo baye ko sala mobulu ezali ba voyou ba kuluna. Il semblerait que le gouverneur akutanaki na bato a solo la kina bango. Il semblerait que selon ma vidéo on na koche la bino boyo ka ba témoignage bato koloba ete c'est le gouverneur ya Congo central. Il semblerait que c'est le gouverneur ya Congo central nde asala kike a orchestré jeunesse yena de komia tozolo ba sa jeunesse et ya ko sala trouble ya ko sakanate kuna na assemblée provinciale bandeko a bozali ko baby ça va bien l'état na modèle oyo na moni esika police et kangi bato yote na moni même mosoko zali député tango zali ko panza bien l'état et il y a flagrance quand il y a flagrance même les députés ba kangaka bango quand il y a flagrance a to zali na immunité parlementaire na quand il y a flagrance o zali ko casser biloko ndenge wana ba police ko kanga yo parce que il y a flagrance et zali ma be makasi makambo e salami bato ba zoki il y a de ces députés ba niki di banga na oki il semblerait que deko atuma tu bwana ba kokoti di banga na moto pe azoki. Un père de famille, dans mon député, Moussous, que vous voyez une image là, ma photo n'engue makile ezali kotang, ezali pas si bandeko, na makambo modèle oyo. Pour nanini, ma député va comprendre que peuple ya Congo central ezali ko souffrir, insécurité na Congo central, ba trouble na Congo central bat bala la gadi sous-souté. Koulou na loko eloko Moussous, ko bomba bato paille. Balobi non.
le président, ceux qui va mettre ta pétition contre le gouverneur, c'est le président de l'Assemblée provinciale de combien de zolo, n'azalai ko empêcher les députés. Les députés batali souffrance et ali, zale ali, jeunesse ali na misalate, batoba comme on a passé, balobi était togotika boité. Comme le président de l'Assemblée azali en complicité dans le gouverneur, nous commencerons d'abord par quoi il sa présidence et l'Assemblée provinciale, comme ça, bah y a peu quoi il sa gouverneur. Mais yango moni, ceux qui totali makambo, tourné ko ça analyse en tant que journaliste d'investigation, on a compris qu'il y a eu un complot qui s'est passé là-bas. Bameki ko corrompre député naibike et simbité yango bomoni mobulu. Moi j'encourage les députés provinciaux ya Congo central bozala dynamique bo continuer musala oyo ndenge bozali ko sala. Botala bino moka image trouble o esalemi pour na ko empêcher ba installer bureau d'âge. Et puis le ministre le VPM, le vice-premier ministre de l'Intérieur, monsieur excellence Jacques Chabani, vraiment je demanderai à ce que Omega Kolande la situation en Congo central, s'il faut punir même les gouverneurs, il faut les suspendre parce que Zali Mabe Makasi. Comment la province na yo mobulu ya modèle na kati assemblée provinciale mesures sécuritaires ezalaki pourquoi mesures sécuritaires ezalaki pour empêcher pourquoi pour protéger qui ba député te ba kota na kimia bo mimba tuna désordre ezali participer mawa en image Jordan Panto. Journaliste. Donc moi petit il y a le coup là wana George. Ah le beaucoup. Le moto da bandi ko panza. Le moto. Ouais. Je suis journaliste, papa. Je suis Mutakamia photo yewana. C'est Babino. Yewana mutakamia photo. Azoki on dirait. Moi tu vas protéger par la député. Azoki, wana makila wana. Yenda tangi photo. Azoki non? Azoki. Province des ordres, des ordres. Biso banga politique la biso nini histoire ni. Bonjour Congo central. Vidéo comme la Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Excellence Jacques Chabani Luko. Excellence Monsieur le VPM, les lois ali plénière dans l'Assemblée provinciale du Congo central. Na télégramme au Tindaki pour installer bureau provisoire, bureau d'âge. Parce que le bureau Mantezo Loa Koyaki, na pétition, fallait qu'on installe bureau d'âge, puis qu'il y ait une élection. Il y a bureau définitif, il y a assemblée provinciale. Malheureusement, ndeko grâce bilolo ndeko papi Mantezolo ba recruter ba kuluna toute la nuit d'hier. Bazu ba kuluna musu ba oti lufu, bazu ba kuluna mingi ba oti songololo pour que ba ya ba se mettre derrière na assemblée provinciale.
Et pas ba koluna wana ba yé d'abord ba bandi ko bamba banga ba député belé ba zu ba choc honorable Atuma Tubwana ba bambie libanga monene na mutu honorable Bilintunga parce que ndeko grâce bilona mantezolo balingi kaka trouble balingi chaos na province ya Congo central pona bango ndenge Congo central les ana occupé te na bangunia bango bazo sepela te faut ba mona Congo central et comme occupé na sécurité et comme occupé la bangunia pour que ndeko grâce bilolo azwa courage ya ko luka ko tambola na pierre you soit na discours moko na ba corner inanga pona ko luka ko affaiblir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo si cette lobby bo lever PM de l'intérieur. Tant que tout le monde a grâce bilolo, insécurité au dans le Congo central, il y a beaucoup de gens qui ont des moyens. La population, les criminels, les bandits, les troubler la province, cher papa Kimbang. Si c'est le VPM de l'intérieur, nous voulons que vous interpeller grâce bilolo rapidement à Kinshasa, pour retenir la Kinshasa, la gouvernement à Katanga, pour que le Congo central ait connaître le développement. Pour que le Congo central ait connaître le développement. Nous commentaires, monsieur le VPM. To sengi que ba service compétente ba luka ba kangai parce qu'il y a encore massacre bundu dia Congo et songa a recruter ba fourmi rouge na yo ba la ba béret rouge a recruter ba makesa o ba zaki na kakane mo danse alingi ndenge trouble o islamaka ba ya ba makesa ba sande ba boma batu ba boma population maintenant mantezo le vient à tout prix on a makile ba congolais makile ba Congo et continue ko couler donc nous demandons la FEM de l'intérieur convoquer Mantezolo ba service à sécurité ko kangana no Mantezolo parce que ba même cause ko produit ba mêmes effets. Mantezolo n'est pas un démocrate. Mantezolo a comme une assemblée provinciale attend la 100 francs a été ba même qui le roi moi mon qui a mis na kelas il a comme président et aujourd'hui Mantezolo a comme dictateur. Mantezolo a lingi ko tikate province et développer. Donc, ils ont recruté Bakuluna matin, midi, soir, ils ont Bakuluna, Bapesi, Bambongo, plus de 800 millions de francs congolais. Bilon la bimisi na banque, na mantezo, le premier Luka, ba député. Donc, tous les 5 ans, la ministre de l'Intérieur ont interpellé même le colonel de la police dans la Congo central parce que Yenda Zumo sur le belé pour le Luka. Si ça va député la biso. Donc, nous disons, le peuple gagne toujours, vidéo comme il a rapidement les VPM, comme la primature et comme même le président de la République. Merci beaucoup. Bino moko bomoni bandeko ndenge makambo esalemi ezali pasi pe mawa penza na oyo esili ko salema ezali pasi pe mawa parce que congolais a sengelité ko vivre na modèle oyo bomoni bino moko trouble un modèle oyo je dirais au député botikate boyebana ko continuer kaka ndenge ezali. Lokola touti kotala Congo central tama imatangi l'Assemblée provinciale ezali pe kamba makambo moko ezali ko salema na ville province ya Kinshasa esika wapi l'honorable Aubin Mukanu wazali moko ya ba député provinciaux ya ville province ya Kinshasa azali élu ya Mongafula abengisa kimpenza akomaki mokanda ko bengisa gouverneur ya ville ya Kinshasa pona koya ko sala basala un peu bilan ya o azali ko sala bomona kibino moko ndenge penza makambo esalemi ya azali ko azali ko loba ete soki abengisi gouverneur po batuna mituna ezali pona nini parce que batali ete makambo ebele ezali ko salima malamu te batali penza na tango ya ndeko Gentini Ngobila na tango ya ndeko Gentini Ngobila mbongo oyo DGRK ezalaki kokotisa direction générale des recettes de Kinshasa ezalaki kokotisa ndeko Ngobila azali kokoma au moins na 5 millions de dollars par mois kasi ndeko Bumba Daniel depuis aye akosukobe na ba 2 millions ndeko Mukano ben en tant que molobeli ya peuple en tant que député oyo bana monga fula pe ba kinois bana iposa balobi ete asali tout abengisa gouverneur a expliqué bango boni mbongo comme kokotaka ba 2 millions de 5 millions à 2 millions ezali mbongo moke pona nini ndenge wana kasi ayeli sous kolobela likambo etali transparence go pass auto futaka na aéroport bato ba voyage ka bayebi mbongo wana ekendaka wapi azaki na mwa makambo ebele alobeli bato ba futa makate na assemblée ba travailler ya ville province à Kinshasa bazoke ne presque 10 mois soki combien de mois wana mbongo ba futaka bango mois prime wana moke bazwaka ebimakate ba syndicaliste kutu ya assemblée provinciale bazana ba administratif bazali ko préparer pour na ko sala grève pe ko sala marche
nyonso wana ville ezali kopesa mbongo te pour que bato wana ba vivre bako vivre ndenge nini bazali ba père de famille yango wana mwana mboka Aubin Mukanu honorable député provincial azwaki pena mokano alabi to bengisa gouverneur kasi bandeko lokola badongolo miso bazanga kate lelo to komona likambo moko ya likambo moko na ekomona esali pasi ya kusakana te bazali kozwa raison koloba ete bazali kosala tout pour que bakweisa bobengisi ya ndeko Aubin Mukanu nenga bengisi ndeko Bumba na assemblée provinciale ayate bazali koloba ete lokola bazali na session budgétaire ne bazali na session budgétaire e bakoki kosala makambo wana te or que tokotangela bino awa mokanda moko oyo honorable Aubin Mukanu asilaki penza ko déposer na assemblée provinciale pour que bo comprendre balobi ete clair natanga na parti balobi clarification juridique et mise au point politique balobi ete contrairement à certaines affirmations récentes aucune disposition du règlement intérieur n'interdit l'interpellation du gouverneur pendant la session budgétaire dès lors qu'il s'agit d'une question portant sur sa politique générale. Ezali question ezali ko porter sur la politique générale ya gouverneur. Alors les droits des parlementaires ne souffrent ni de vide ni d'improvisation. Nous rejetons donc toute tentative visant à museler la représentation du peuple ou à entraver les contrôles parlementaires. Nous sommes informés des manœuvres politiques obscures orchestrées dans certains cercles pour étouffer cette initiative, mais qu'on se le dise, leur plan échouera. Wana ezali na mokanda oyo communiqué de presse oyo ya honorable Aubin Mukanu ezali koloba wana natangeli bino ba strophe wana po boye bana ko comprendre makambo ndenge ezali ko salema parce que ya sali makambo ndenge esengeli balobi ete na mokanda balobi en application de l'article 185 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui prévoit que toute question orale relative à la politique générale du gouvernement provincial doit être adressée au gouverneur de la ville. J'ai pris l'initiative de déposer cette question orale avec débat à son Excellence Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa. Cette démarche déposée le 30 septembre s'inscrit dans un esprit de redevabilité et de transparence vis-à-vis au peuple kinois. Il est utile de rappeler que cette même initiative avait déjà été déclarée recevable à la clôture de la précédente session sans toutefois être examinée faute de temps. Conformément au règlement le bureau de l'Assemblée doit transmettre la dite question au gouverneur dans un délai de 7 jours à compter de son dépôt. Donc, biloko yo esengeli boye baete mboka o ezali ya biso nyonso. Mboka o ezali Congo oyo biso nyonso esengeli to linga yango. Peuple congolais totikela lisusu ba député tante ba manigancer to pe basala ba mabe ya makambo ebele ezali ko salema. Na bino pe ba député oyo bozali na motema likundu. Na bino pe ba député oyo bozali ko sala makambo pour que bo anéantir, pour que bo bebisa makambo ya malamu oyo mwana mboka Aubin Mukanu azali koloba. Boyeba ete peuple congolais ba kino ba kozala sima na bino. Bino ba député oyo boni bo bebisa musala makasi oyo honorable Aubin Mukanu azali ko sala peuple kinois akozala sima na bino. Ba kinois basi ba comprendre que ville ya Kinshasa ezali ko bomama, ville ya Kinshasa ezali ko kufa, ville ya Kinshasa ezali ko kende na échec. Bolingi ba finga ndeko Tshisekedi, bolingi ba loba ete ndeko Tshisekedi azali ko boma Kinshasa. Au moment où nous connaissons tous que il y a un gouverneur oyo azali ko boma Kinshasa. Nous connaissons tous que il y a un gouverneur oyo bilan na ezali mabe. Bilan mais na lobi ndeko Bumba. Soko moni bilan no ezali malamu. Soko moni makambo ndeko Aubin Mukanu alobi ezali lokuta. Yaka na assemblée provinciale. Botika ya aloba ezali malamu te. Makambo ezali ko salema. Tokoma na makambo ezali Congo central te. Kinshasa ezali siège à institution. Ya ona ko sanga na ndeko Jacquemain Chabani. Son Excellence, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Vice-ministre, Monsieur le Vice
premier ministre, vraiment tellement la Kanda à Kinshasa, monsieur le VPM, le vice-premier ministre chargé intérieur et sécurité, au côté Makambo Oyo, il y a assemblée provinciale Wana, côté Yango Penza, pour que les cas malamu, tolingite, trouble et zala. Donc on a aussi déjà Kanda. Courage à toi, honorable Obé Moukano. Courage à toi, Bakinois Baza Simanayo, Bakinois Baza Kolandela Makamboan. Tokei Nangambo, il y a conseil de ministres, oui, Salemaki, Mokolo mois vendredi, à la cité de l'Oya, et pas Yatata Mokondi, Yamboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Wanabalobi était s'agissant de l'appréciation de francs congolais sur terrain. Le président Félix Tshisekedi, lors du conseil de ministres, ce vendredi 3 octobre, félicite le gouvernement et la Banque centrale du Congo pour les résultats enregistrés sur le marché d'échange. Et extrait des comptes rendus du conseil des ministres. Donc, totalement, nous, vraiment, image Oyo, pour comprendre comment les choses et les cas qui sont. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur l'appréciation du franc congolais sur le marché de change. Le président de la République a commencé par féliciter le gouvernement ainsi que la Banque centrale du Congo pour les résultats probants récemment enregistrés sur le marché d'échange. En effet, un affermissement significatif du franc congolais vis-à-vis du dollar américain a été constaté ces dernières semaines sur le marché interbancaire, traduisant une appréciation de 9,1% depuis le 19 septembre 2025. Ces progrès constituent un signe tangible des efforts coordonnés et constants dans la mise en œuvre de politiques monétaires et budgétaires. Cette évolution positive résulte de la conjugaison d'actions volontaristes et des facteurs conjoncturels favorables. Il convient notamment de relever la forte demande de la monnaie nationale pour les banques liée à la constitution de leurs réserves obligatoires, la ponction des liquidités opérées par les trésors dans les cas des échéances fiscales, les interventions ciblées et mesurées de la Banque centrale sur les marchés d'échange à travers la vente des devises. Ces acquis démontrent que lorsqu'elles sont conduites avec discipline et cohérence, nos politiques économiques peuvent produire des résultats tangibles et renforcer la confiance des opérateurs ainsi que des citoyens. Le président de la République soutient qu'il est désormais nécessaire d'aller plus loin. La politique budgétaire devra rester rigoureuse et compatible avec l'objectif de stabilisation en limitant les pressions inflationnistes et en réduisant drastiquement les risques de dépréciation. Par ailleurs, il a précisé qu'une approche plus innovante et structurée dans la conduite des politiques économiques est requise pour stimuler une demande accrue du franc congolais et renforcer sa crédibilité afin de garantir une stabilité durable du taux de change. Il a relevé néanmoins l'existence de disparités préoccupantes dans les taux de change pratiqués selon les zones géographiques, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Ces écarts créent des opportunités d'arbitrage qui nourrissent la spéculation et fragilisent les équilibres du marché. En conséquence, il a instruit formellement le gouvernement et la Banque centrale du Congo à prendre de manière concertée des mesures immédiates et vigoureuses pour réduire ces pratiques spéculatives, harmoniser les fonctionnements du marché d'échange et de consolider la bonne dynamique observée. Plus particulièrement, en ce qui concerne les dépenses publiques, il a recommandé de bien réguler les décaissements des dépenses de sécurité par un mécanisme d'aval indispensable de la haute hiérarchie. L'objectif ultime est de garantir une stabilisation durable du taux de change, protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens et créer les conditions d'une croissance économique inclusive et soutenable, a-t-il conclu. Donc, Mokonzambo Kapenza, ça les locaux, Mokomalamu, ko féliciter Penza, Bayi, Bato, Bazali, ko Kamba, Banque centrale, le gouvernement, na Oyo Basali, pour être Mbongo et Banako Kita. Oui, dollar et Kiti, peuple congolais a sepeli, mais peuple congolais n'a pas sepeli malamouté, parce que Mbongo ya Bato, Congolais lobby, comment Mbongo et Kiti, hein, mais Biloko et Zako Kitate.
mbongo ekiti biloko eza kokita te tomoni lipa ya peine victoire balobi ekomi 400 lipa ekomi 400 olie lipa etikala na taille nango ezalaki botala ndenge ba indien bazaka soki ba indien soki banani batango lipa ekiti 400 francs mais quantité ya lipa etikali ba diminuer yango ba mama balakisi ngai lipa ba papa lipa ekiti 400 te ba diminuer nde munene ya lipa botika kukosa na koyebisa ministre économie okende kotala eloko wana ba diminuer lipa wana pona kokosa binoke ba kiti prix bokitsa prix carburant eloko liboso ekitaka ezali carburant mbongo to uti na 28 bakomi ko changer biso na 24 ba moyibi pe mususu 23 500 ezali malamu te bosalisa biso monsieur le ministre de l'économie bolandela makambo oyo peuple azali na souffrance peuple abi na ngai moluba bwende makambo to mesana nango esalemaka kaka tango bayiba futa bato tozela ba les 10 les 15 egomata nango toza kotaela bino vraiment merci beaucoup na wana tozali toujours na ngambo ya tata mokonzi ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na misala malamu oyo azali kosala misala moko makasi penza ya kafu oyo azali kosala balobi ete le président Félix Tshisekedi a reçu ce week-end le président de la FIFA et de la CAF en visite à Kinshasa à l'occasion de la 47e Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Le chanteur Ferregola a été invité pour agrémenter la soirée à la présidence de la République. En image, Jordan Pantou. Rassembler l'Afrique à travers le football, c'est la vision du président de la CAF, Dr Motsepe, qui a ramené toute la famille CAF à Kinshasa à l'occasion de son assemblée générale ordinaire, 47e de la série. Ce samedi 4 octobre, le Dr Motsepe, avec le président de la FIFA, ont rencontré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour présenter leur civilité. Échange des présents, dont 2 maillots floqués au nom du chef de l'État, qui à son tour a remis 2 tableaux aux effigies de ses hôtes. Ces gestes symboliques laissent transparaître la complicité qui règne entre le football et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme en témoigne Gianni Infantino, le président de la FIFA. Les 54 fédérations africaines se réunissent ici, à Kinshasa, pour un congrès ordinaire qui est toujours une occasion de célébrer le football, de célébrer une année de football africain, mais aussi mondial, l'Afrique étant si important, et de le faire dans un pays comme la RDC, qui est un pays de football où on a 120 millions de passionnés de football, guidé par un président qui est passionné de football aussi. C'est quelque chose d'extraordinaire et de spécial. Donc on est là évidemment pour les congrès, on est là aussi pour développer le football, pour amener du football ici, pour faire en sorte que les femmes et les hommes, les filles et les garçons de ce magnifique pays puissent jouer au football. Donc on sait l'engagement du président, du gouvernement, de la fédération ici en RDC pour le football. Embrigadé par l'élan de ces férus du ballon rond, le président de la CAF, Dr Motsepe, exprime son approche quant à ce. By thanking President Tshisekedi, aux côtés de Félix Tshisekedi, un président qui aime le football et la RDC, c'est chez moi. Mes remerciements vont également à l'endroit de mon frère le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour le déplacement effectué. Le message que nous voulons passer aux Congolais est que le football se développe dans ces pays, car les talents sont les gens. Les 54 fédérations nationales du continent sont ravies du choix porté par la RDC et je nous souhaite de bonnes assises. Un dîner a par la suite été offert à la délégation de la CAF au nouveau chapiteau de la Cité de l'Union africaine dans une ambiance féerique agrémentée par la belle musique de Ferregola. Donc bauti kotala bino moko ndenge
tata mokonzi ya ekolo ayambaki penza président ya FIFA oyo asilaki koya penza pona basolola makambo matali mboka na biso matali makambo minene oyo ezali kolengelama wana pe babengisaki bongo moyembi monene ya mboka na kombo ya Feregola oyo azangisaki te azalaki kuna na milulu monene esalemaki po ete toyebi ete yende asimbi fongola ya rumba ndenge bakolo mokili ezali koloba asimbi fongola ya rumba oyo congolais alingaka kuchapo na yo l'artiste Feregola kuchapo na yo na miziki kitoko obetaki esika wana balobi bakulutu batelemaki bakonzi babinaki rumba eroko ya ntina yango wana kuchapo na yo tokei du côté ya CAF esika wapi le football uni c'est que la géographie. Le football uni c'est que la géographie, la langue ou l'histoire sépare. La République démocratique du Congo veut affirmer sa foi dans la puissance du sport comme vecteur de paix, d'unité et cohésion nationale. Soumino Judith à l'ouverture de l'Assemblée générale de la CAF à Kinshasa, c'est lundi 6 octobre l'an 2025. Le football unit ce que la géographie, la langue ou l'histoire séparent. Il transcende les frontières, les origines, une langue universelle, un rêve commun et un espoir quotidien. Le sport, et le football en particulier, est aujourd'hui une véritable diplomatie des peuples. Dans un monde bien trop fracturé, il nous appartient, à nous, Africains, d'en faire un instrument de soft power, de rayonnement culturel et de développement économique. En accueillant cette assemblée, la République démocratique du Congo veut affirmer sa foi dans la puissance du sport comme vecteur de paix, d'unité et de cohésion nationale. Notre pays a connu des heures sombres, mais le ballon rond a toujours gardé son éclat, celui de la fraternité, de la joie et du dépassement de soi. Durant ces jours de rencontres, d'échanges et de décisions, Kinshasa se fait capitale du football africain. Ville symbole, vibrante et passionnée, elle a vu naître des légendes, des champions et des rêves qui ont fait battre le cœur du continent. Mais au-delà de l'événement, la République démocratique du Congo veut aussi incarner le renouveau du sport africain dans sa gouvernance, son intégrité et son rayonnement. Notre pays ambitionne d'être un pôle sportif continental capable d'accueillir des compétitions majeures et de soutenir les grands projets d'infrastructures sportives et sociales. Plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Cette jeunesse est notre plus grand atout, notre plus belle promesse. Mais elle a besoin de modèles, de repères, de terrains, d'académies, d'opportunités. C'est pourquoi j'appelle à une Afrique de football unie, ambitieuse et solidaire. Une Afrique qui parle d'une seule voix, qui investit dans sa jeunesse et qui croit en sa capacité à organiser, gérer et transformer son football au bénéfice de nous tous. Dans cet esprit, mon pays soutient pleinement toutes les initiatives de la Confédération africaine de football et de la Fédération internationale de football association visant à renforcer la formation, l'inclusion des jeunes filles, la professionnalisation du football local et la promotion du sport scolaire. Former, encadrer, inspirer. Voilà la triple victoire que nous devons offrir à notre jeunesse. Mesdames et messieurs, distingués invités, dans chaque match que nos nations disputent, il n'y a plus qu'une victoire ou une défaite. Il y a un rêve africain qui continue de se bâtir. À travers le football, apprenons à célébrer ce qui nous rassemble, à honorer nos diversités, à construire des ponts plutôt que des murs. Alors, depuis Kinshasa, permettez-moi, au nom du président de la République, d'adresser un message de paix et d'unité à tout le continent africain. Faisons du sport
un instrument de coopération, de stabilité et de fraternité africaine. En cette 47e Assemblée générale ordinaire, je forme le vœu que vos travaux soient féconds et porteurs d'avenir et que vos décisions traduisent la maturité, la dignité et la confiance d'un continent debout, fier et tourné vers l'avenir. Vive la Confédération africaine de football, vive le football africain, que Dieu bénisse l'Afrique et tous nos peuples. Je vous remercie. Merci Madame la Première ministre de la République démocratique du Congo. Est-ce que nous pouvons acclamer? Je vais remettre un signe humble de gratitude à notre Première ministre pour l'appui du gouvernement, du président de la République démocratique du Congo et du peuple de la RDC pour le développement du football. Est-ce que nous pouvons encore applaudir pour Madame? Merci. Tozongi du côté à Tata Mokonzi Ekolo na Mayema Salemaki et Talibongo Bilenge topé ba jeune total esika wapi le président de la République a adressé qui message penza na ba jeune ya Goma pe Bukavu sous occupation du M23 et Salemaki Bongo na Kinshasa penza makambo matali jeunesse to landa en image ndenge Mokonzi Mboka alobelaki ba jeune ya est. À vous jeunes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Masisi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis, il se construit avec vous et pour vous. Wana boto kezali kaka toujours na makamatali jeunesse sika wapi installation ya Conseil national de la jeunesse et salemaki mokolo mwa samedi 4 octobre 2025 la ministre Grace Koutino a dit ses vérités au président Félix Tshisekedi lors de l'installation du Conseil national de la jeunesse. En image totale yango. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi en tant que ministre en charge de la jeunesse de souligner une réalité qui mérite d'être reconnue. Le Conseil national de la jeunesse, organe représentatif de millions de jeunes Congolais, fonctionne aujourd'hui sans rémunération. Je répète, permettez-moi
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que ministre en charge de la jeunesse, de souligner une réalité qui mérite d'être reconnue. Le Conseil national de la jeunesse, organe représentatif de millions de jeunes Congolais, fonctionne aujourd'hui, ou dirais-je depuis toujours, sans rémunération, sans indemnité, ni moyens logistiques. Et pourtant, malgré cette situation, ces jeunes ont accepté de s'engager, de se lever et de servir leur nation. Ils ne le font pas pour l'argent, mais pour l'amour de la patrie. Leur dévouement démontre aujourd'hui que la jeunesse congolaise est prête à bâtir la République avec sacrifice, discipline et patriotisme. La preuve d'une jeunesse qui n'attend pas pour donner, parce qu'elle est déjà debout et engagée pour une cause commune, la nation. Mesdames et messieurs, le ministère de la Jeunesse s'engage à accompagner ce bureau avec rigueur, transparence et ambition. Nous appelons les institutions de la République, les partenaires techniques et financiers, les agences du système... Ngai na kolobela likambo oyo penza etali jeunesse oyo maman ministre Grace Coutinho vraiment likambo ezali kosala pasi pe mawa. Na ebité conseil nini yango ya ba jeune oyo bosali bokamati ba jeune yango wapi bokongoli ba jeune ya ecclesia nde bomemi kuna to bozwi ba jeune wapi parce que ngai moluba bwende boye bakango ke ba jeune bazali ko benga ngai partout balobi ete est-ce que bokamati ba jeune ya ba territoire nyonso toza na 145 territoires est-ce que ba territoire wana bokamati ba jeune na bango bazana ba représentants bozui ba jeune nini oyo bomemeli mokonzi ya mboka boyebi le président de la République azali grand de la nation le président de la République azali le premier jeune ya Congo ezali ye bokamwate parce que jeunesse ezali te 70 ans et sengeli boye ba ete maman ministre Grace Coutinho soki ba ozui grâce wana ya kokoma ministre ya jeunesse boye ba jeunesse nino tie okamati ba frère ya église na bino te botondisi bosangisi ba frère mais boye ba ete mboka po etambola ezali ba couche nyonso ya ba jeune ba jeune ya modèle nyonso ba sengeli kozala ba musicien ba sengeli kozala ba boto monaka ba sportif ba sengeli kozala ba to ya molole ba footballeur ba nani ba jeune il faut ba couche nyonso bazala ba journaliste banani il faut bazala est-ce que sélection oyo bo sali to bo kamati kaka ba jeune na bino ba parti politique nde bo kotisi maman Grace Coutinho yo to mona siko sala politique te na ebité ba jeune oti o kamati bango wapi okamati ba jeune wapi omemela mokonzi mboka po ete mokonzi mboka asa installation wana biso balu molu babwende toyebi makambo etali jeunesse to monani te bandeko Jordan Panzu bakona Kasong batu ya ndenge na ndenge. Il y a de vrais jeunes. Vous savez, pendant que ça la biloko bosali wana, et sengela ki botia ba jeune oyo bazali compétent. Ezana ba jeune mususu, soki ya lobi likambo ezana na quartier na ye, bakoyo kaye. Ezana ba jeune mususu, est-ce que ba jeune oyo kamati wana, bazana mot à dire population yo kabango? Ba jeune oyo za ko fonctionner na bango, est-ce que peuple akoyo kabango? Et avez-vous consulté ma leader ya jeunesse? Avez-vous consulté ma jeune ya vini ya Kinshasa oyo baza renommé? To sui kaka bato ya église soko bosali ndenge wana mama botika ko sakana na mokonzi mboka. Le président de la République n'est pas votre ami, le président de la République n'est pas votre frère, le président de la République est le garant de la nation, il est le père de tous les Congolais, il est le premier jeune de la République. Donc maman ministre eloko wana bosali peuple congolais siliki libino ba jeune ya Congo ba siliki balobi ete kokomemela bango église te kati na makambo ko sala wana ko kongola bato ya union sacrée otia bango ba représenter ba jeune ya union sacrée ezali bongo te le jeune il fallait bo sala nanu ozwa temps ya kokota kota
na ba quartier eza pe ba jeune kaka ya Kinshasa te. Soki jeune mokaza ko représenter Lualaba, lokola na Lualaba ba maître Trésor Mahamba, mutu lokola maître Trésor Mahamba, un jeune oh soka zali ko mobiliser au comment la mobilisation ya solo. Mutu lokola maître Trésor Mahamba, il fallait qu'il a représenté jeunesse. Tant yo memeli président de la République, ba jeune oyo bazali ko représenter jeunesse ya Congo, ba tu lokola ba maître Trésor Mahamba, bazana Lualaba wana un mobilisateur tout fait. Un monsieur, Soki a lobby, Lualaba Mobimba est aussi un jeune, Soki a lobby, Lualaba Mobimba yoki. Mais bah maître Trésor Mahamba, tant maman ministre, il y a jeunesse, au sali action ndenge wana, tout le monde est là, maître Trésor Mahamba te, na moniete, et donc au sali wana les antinate, parce que c'est un grand mobilisateur, Lualaba failli tout le monde en et tout le monde a maître Trésor Mahamba, a représenter Lualaba. Coup de chapeau na maman Fifi Masuka pour être Ozwa Penza un homme idéal, un jeune idéal, un jeune compétent. Bato Sengeli, toko senga na mokonza mboka na mikolo koya, il faut qu'on nomme penanu un ministre à Outinet na Lualaba ndenge wana, le maître Trésor Mahamba, otozali komona ba action azali ko sala na arrivé à chef de l'état kuna makambo minene maître Trésor Mahamba sala ki kuna vraiment ezala ki somme. Ce sont des jeunes encouragés. Koutia pour maman Fifi Masuka, nenge otia makanisi na yo penza posé au pona maître Trésor Mahamba, azalelo yo directeur provincial, ya brigade anti-fraude, anti-criminel, nyonso wana ezali esengo pona ye na tondi bino botondi penza to continuer bongo na émission na biso po to ki kanda ba jeune vraiment boluka ba jeune ya malonga. Batoka ba Dédé ya Muli. Ba Jipen ka bongo. Ba koyi kozanga te na jeunesse wana. Rapidement to kendena no na makambo susu po ete kanda ezali koya makasi tant toza komona baza ko bebisela biso jeunesse ya ndenge wana. Fini le bicéphalisme à la tête de l'UDPS. Augustin Kabouya et Deogracias Bouizibou ont tenu un meeting commun devant la base à Kinshasa. Ce dernier a reconnu l'autorité du premier. D'entrée de jeu, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a présenté publiquement ses excuses au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et au peuple congolais. Il a reconnu que les divergences qui ont secoué la formation politique au pouvoir plus d'une année n'ont pas honoré les partis avant d'appeler à l'unité, à la cohésion. De son côté, le secrétaire général adjoint Deo Bizibou Baloula a réaffirmé son attachement aux directives de la haute autorité des référents du parti. Pour lui, il n'y a qu'un seul secrétaire général à la tête du parti, l'honorable Augustin Kabouya, avant d'appeler à mettre fin aux querelles internes. Nakosenga banda lelo tosenga olimbisi. Au nom de l'unité, nous devons tourner la page des divisions dans toutes nos fédérations. Et selon les orientations de la haute autorité, il n'y a pas de secrétaires généraux au sein du parti. Le seul secrétaire général que nous avons ici, c'est Augustin Kabouya. Le secrétaire général, il est bel et bien là, c'est l'honorable Augustin Kabouya. Au nom du comité d'accompagnement, le docteur Ete Longondo a pour sa part salué ses pas importants et rassuré la base du parti. Le processus se poursuivra jusqu'à son aboutissement total dans un esprit d'unité et de loyauté envers la vision du chef de l'État. Wana bato ya IDPS bomoni bino moko ndeko Augustin Kabouya bomona ki banungu nungu ndeba za iko potono na Deo Bizibu bomona ki bino moko oyo za iko pelisa moto kuna na esika wana kasi na meeting wana bomoni basangani boende zalaka bayokani ndeko Deo Bizibu a reconnaître na kosenga na ndeko Kabouya bato bakenda ndeko bakendaki sima ndeko Deo Bizibu ndenge bobongisi CG Kabouya yamba pe bato wana bazala kimia longola tia motema ya kipapa réunir bato nyonso parce que yondo zali secrétaire général Nzambe abatela bino osala musala bino malamu na UDPS wana. Tokei ngambo ya Lualaba esika wapi
totonda kabotondi na mama Fifi Masuka Saini ndenge asala choix ya ministre provincial Roy Kaumba Mayonde Philippe Ouazali ministre provincial ya intérieur et sécurité ya province ya Lualaba un ministre sérieux balobiete ministre Oyo mais monsieur Roy Kaumba Mayonde Philippe nazali ko pesa un message Oyo population ya ba province Ozali nazali déranger à un niveau impossible son excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe baza ko benganga na Congo central balobi est insécurité leki papa Moluba Bwende papa Serge tindela biso excellence Roy Kaumba molobeli mboka tindela biso Roy Kaumba na Équateur baza ko senga ete mama Fifi atikela bango nanu Roy Kaumba akende ko sala kuna na Bandundu na Kasai même bako senga na Bujimai na balobi Roy Kaumba wana ya nanu parce que aya ko éduquer Kinshasa n'en parlons pas baza ko senga excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe mama Fifi talana nous aussi a possibilité oyebisa mokonza mboka ba na ebite bon oyebisa ta ba gouverneur aya ko salisa bango après sa formation moi moké na ba ministre provinciaux oyo bazali aw donc un ministre provincial qui travaille correctement doit être apprécié partout wana totala siko musala makasi sali lisusowa balobiete et salama ki bongo mokolo week-end le vendredi 3 octobre 9 compatriotes en marge de la loi par les services de renseignement généraux au ministre Lualabé de l'Intérieur et Sécurité. Ces inciviques seront d'ici 48 heures devant la justice, a fait savoir le patron de la sécurité en province, Roy Kaumba Mayonde Philippe. Donc, incivique Oyo, Zali Passi, Penza, 9 compatriotes Oyo, Bazali ko tambola, likolo ya mibeko, bako ibate kezali malamote. Bota la ndenge basimba ki bango Penza, na lulenge esengeli, wana Henri Lévôtre Kalalo, Simbi Communication, ya ministère intérieur, Asarki Mosalamoko Makasi, totala, en image. 9 citoyens à marge de loi, dont une femme ont été arrêtés, 6 à la cité Manika, 2 à Mouilou, et un autre à la hauteur du point Chocrette. Ces inciviques présentés au patron de la sécurité ce vendredi 3 octobre sont pour les premiers cités coupeurs de route, parmi les rares qui restaient à la cité Manika en ravissant les biens appartenant aux paisibles populations. Ces délinquants montaient et préparaient leurs opérations chez une dame qui leur donnait de l'alcool indigène, substance qui les offrait le courage de faire leurs sales besognes. 2 demi-lieux ont été reprochés du vol, infraction qui sera déterminée par la justice. Les tout derniers arrêtés au niveau des crêtes, lui, est l'un des ravisseurs de moto et ses citoyens rescapés expliquent dans quelles conditions ce malfaiteur a été arrêté et sa moto lui avait été retournée sur le champ par l'excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe. Déjà, on a tout un groupe de 8 personnes bloquées déjà. Et dans mon côté, c'est cher. Dans mon côté, ça est 18 heures. Mon côté, nous avons déjà 125 000 francs. Le téléphone, on a comme 30. On a bloqué déjà. On a pas je l'ai calé nous cache on va la rouge. On a ma côté. Déjà, mina bamba moya nenda ku moto. On a déjà moto ça qui vient na moto. Donc nenda déjà mina mubamba. Faire mbamba tunanguka na eti. Satisfait des opérations menées par les services des renseignements généraux, Roy Kaumba Mayonde Philippe, ministre Lualabé de l'Intérieur et Sécurité, laisse entendre qu'il reste focus derrière tout ce qui nuit à la quiétude de la population qui vit les Lualaba, province Chera Fifi Masuka Saini, et les commanditaires des actes contraires à la loi répondront à la justice. Pendant ce temps, le procès de 16 créateurs clandestins des KCC et commises qui s'étaient donné à la destruction des engins de l'entreprise Sabaot commise à la réhabilitation de l'enseignant numéro 39 à la hauteur de la cité Jikamine Luilou s'est clôturé dans la nuit de ce vendredi. Parmi eux, 11 sont condamnés à 5 ans de servitude pénale, 4 acquittés et 1 déféré devant le tribunal pour enfants étant donné son âge. Les condamne chacun à 6 mois de servitude pénale principale pour l'infraction de plusieurs blessures volontaires simples, à 5 ans de servitude pénale principale pour l'infraction de décision méchante, à 5 ans de servitude pénale principale pour l'infraction de rébellion, dit que toutes ces infractions ont été commises en concours idéal, prononce la plus forte expression pénale, celle de 5 ans de servitude pénale principale pour chacun. L'un d'être contredit, tout acte à marge de la loi ne sera désormais toléré dans la province Chera Fifi Masuka Saini, conclut le source proche du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières.
bomoni bino moko ndenge penza ministre provincial asengeli kosala musala nzambe abatela excellence Roy Kamba Mayonde Philippe oyo a continuaka musala wana. Donc merci vraiment musala il faut sala makaboye peuple congolais na tondi bino botondi mingi ndenge penza bozwa kingonga na bino pona kotala émission eyena esengo nyonso wana na bosana kate kotonda botondi na bandeko nyonso oyo bazali na biso awa kosala musala o bandimi de travailler ensemble. Merci beaucoup sanakate ko remercier moi mboka Gilles Olango le PDG ya Lutula Trading Company société à un congolais moi mboka alingi mboka na ye akosala musala ndenge longo bani moi mboka oyo azali penza ko démontrer ba capacité na ye un congolais oyo akosala musala vraiment congolais sengeli boyeba na ko soutenir ba congolais o bazana ba entreprise bocha bango poa kuna na duru ba penza sika base na ye muso ezali gouverneur ya wazali kuna vraiment boyeba ko soutenir Lutula Trading Company entreprise wana ya solo aza kosala banzela yo pe congolais olingi otonga ndaku osala immeuble olingi assainissement musala nyonso olingi obengi tokotindela yo Lutula Trading Company olingi bachela yo ba mbeli lopango olingi batongelo ndako sans que regretter ba société ba congolais ya sérieux lokola Lutula Trading Company. Merci beaucoup na ndeko Jordan Panzu na musala makasi oyo salikat na réalisation ya émission Balobeli Mboka. Merci beaucoup na Corneille Kasonga na Kobosanate penza ko remercier lisusu Ted ndeko DJ Lutadila pendeko Ted sans oublier ndeko Benjamin Bonja na Bosanakate le PDG à Molière Canal Jerry Nembalemba Zambe Abatelayo Abatela Peli Soussou Alain Dele le patron ya Nouvelle Tendance Télévision. Donc congolais nyonso fongola miso kolingate ba monela yo mboka oyo ezali ya yo ya ngai ya piso nyonso tolinga Congo po ete Congo ke liboso totonda to sambela pe pona ba leader ya mboka lokola mokonzi ya mboka sengeli to sambela na mingi pona ndeko Félix Tshisekedi po ete ba tebele ba kokotela kai ba magie ba tebele ba kokotela kai ba kisi ndenge na ndenge po ete mokonzi a pona kaka bango nde bazonga na ba poste sengeli peuple congolais bo sambela pona ye po ete azala makasi contre batak nyonso. Vraiment que Dieu bénisse la République démocratique du Congo bandeko ngai na bino tokutani mokolo mokoya.